ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande ko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote bisika nyo sezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Émission ya mokolo molelo tozali penza kolobela spécial mwana mboka Bemba Gombo. Pola nini tolobi spécial mwana mboka Bemba Gombo pambate lolenge bamindele bamo kitaki ye ndenge bilo batalo poto bolobaka awala mboka o Congo ezalaki penza feti monene kasi bato baike bazalaki penza ko sosolate likambo yango ya Bemba ezali boni pe badongolo miso ndenge ka toyebisaka bino ete leta moyini nde bango penza bazali pe komoloba na lolenge wa bango yango lelo tolobaki ete tomeka mwa moke komanyola mayemba ngo po ete baye ngumba Kinshasa bazala penza la boyebi makasi ke makambo ya mwana mboka Bemba Gombo etamboli lolenge nini pe tokomi bisika wapi kasi yambo penza tokota la mozindo ya likambo yango esengeli bobo mesano na pesa penza balandi minene ya 3W ABC One mbote pe bato baike bazali penza komilengele pola ko s'abonner kasi bazali komotu na lolenge nini ya kokota la basite wa biso pambate bazali kokota na ABC One TV bazali penza komozwa te na yango na kosenga na mwana mboka fali ayeba penza komokomela bango atakola mwa ligne muke kotalisa bayiba abonné lolenge kani bakoki komokota na ABC One. Bande ko balandi na pesa penza mbote na mama Chantal Ayao la patrona mama Mapasa Rebecca mbote na yo yango ane uchepa ya Océan de la Presse longwa na kanda na pesi pe lipasa wa yo mbote Bianca bino babale mbote penza poete bozali bongo ba Mapasa ya mama Chantal Ayao na pesi mbote mingi na Sandra Nila motema ya Océan de la Presse congolaise mbote na yo Dadi Boembe Gou Dadi Boembe Elengi pe mbote mingi na femme puissante mama Mboyo na kei bongo penza na ba programmento angolano na lobi mbote mingi na ba femme capable bondia botarde bonoite lionga la reine lompinga mbote na yo na mokitani yo princesse Florence Matondo Mido bande ko balandi s'abonner massivement na ABC One Wanande Bokozo Penza Océan de la Presse parce que moi j'aime dire tout c'est que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités yangwana nazali bongo Océan de la Presse congolaise kasi ya motoko ta penza na mozindo likambo ya mwana mboka Bemba Gombo oya ningi simboka nazali penza ko senga na régie kuna epai fali matoko azali mobala ya pembe mobala mokusa lekinta banelengi achela biso nano lolenge boni bana engumba Kinshasa ba moyoka kisango pe ba motombola naki ba lobaki nyonso tolanda sima tokozonga awana plateau abiso ABC One Television ABC One ABC One Television ABC One bande ko bolandi penza la bokebi boni ezalaki feti na ngumba ya mboka Kinshasa ete bato ba motombola maki kasi likambo yango ezalaki boni pambate mwana mboka Jean-Jacques Soki amobengaki mobali engambe oyo Denise Lanyo Santache alobaka amobengaki alobi mama Océan de la Presse na moni bato ko sepela kasi bino bapanzisango bo manyola penza la bokebi yo so pambate Bemba abimina note Bemba ba motiki ete kasi ezali bongo ba akiteye soki bozali kotika bato lolenge wana na komo sepela lokola Bemba abimi pe akoya lobby komocha mongoloto na ye na présidence ekozala penza pasi merci Jean-Jacques Soki motuna wa yo penza yango pe tolobaki lelo to sembolila bayimboka po ete bayeba mwana mboka Bemba Gombo bamofundaki ye makambo ike ya ba ange patase lolenge bakoselaki ye pe lolenge mboka wa ye
etekaki ye po ete l'état moyini bamolobaki botalaki bien bazalaki awa parmi ba 4 vice-présidents wa ekolo batekaki ye na mboka wa ye batekaki ye pona nini batekaki ye pamba te azalaki parmi ba 4 vice-présidents na ye ekolo wa ye oyo bino bala mboka boyebi mwa babitumba emobendaki na tango élection ya 2006 boyebi na mwa bakoina na wana mwa makambo ezalaki la kati ye ekolo ye akotaki akangaki aéroport akangaki RTNC akotaki kasi na boyokani ya moniki tango bamokomaki basengaki na mona mboka ete atika biloko wana pe bolandaki lisukulu wa yalobi atikaki pamba te soki alingaki azwa bokonzi la makasi mbele azwaki yango po ete azwaki biloko nyoso oyo bakangaka na rebellion ndenge balinga mususu bakangaka basoda waye bakotaki na aéroport bazwaki RTNC kasi na boyokani atikaki bato basusu balobaki ete mona mboka Bemba Gombo bamo pesaki ye mbongo la tata mokonzi wa ekolo po ete atika ebonga akeni na boyokani babango bamisusu balobaki mwana mboka Bemba Gombo lokola bamo bomaki basoda na ebele pe bamo bebisaki biloko biaye asengaki ete bafuta ye na tata mokonzi wa ekolo bapesaki ye lokasa ya chèque oyo bilo bolobaka chèque blanche pona ye moko a compléter le longe bilo batamele bolobaka la lopoto nde boyokaki bato bayike balobaki atiaki misolo motango ebele bavundwa o bamosololaki na ye bamoyebisaki ye tokei kotala ba compte ya mwana mboka Joseph Kabila azana mwa misolo miyike la babanki bayike nde na yango mwana mboka amoko maki mongoloto ya ba mibu ya misolo ebele ya bamboka américain nde bokei boye bokei wa mona mboka kokende akomaki koluka ye ndenge bazalaki komo luka ye la basoda pe ndenge bamokangaki eboyebaki kasi na makambo nyonso oyo bamofundaki mwana mboka atako eloko moko te oyo bango bamoluki basali bankete ndenge bilo batamayele bolobaka bamoni ye ata na lingoloto ya tashe moko te wana na mibengi la nyonso tashe lokola mama Denise mwana mboka Bemba Gombo azui ata tashe moko te azali agneau pire na yango lokola bato babandaki komilelaka ete bokangami ya mwana mboka Bemba Gombo ezalaki mateli politiki nde azalaki komo umela nde bomoni mitu ya bato ezali kokendaka mwana mboka bakangie politiki mwana mboka Joseph Kabila azali komo kangisa Bemba asali boye balingi ayate bomonaki maponami ye na mwana mboka Tshisekedi boyebaki lolenge elekaki mwana mboka amokitani poste na ye kasi na kotala la bamindele nde mituna ezali koleka sikola mitu ya bato mwana mboka baye komobimisa ye batelemi na bazuzi ya mindele bato moindo bazalaki te bamotali na bachambre nyonso oyo bino boyebi oyo bakondanaki ye balobi azata la foti moko te batemo babimi bayike ezali pe na mwana mwasi moko oyo azalaka pe ambassadrice na biso ya mimikili ya bapaya akimaka na bamikanda oyo akendaka nango oyo tango moko boto lobelaka pe bemisio yango ke mwana mboka Bemba Gombo atikalaki na mbula moko po ba libérer pe bamolobelaki na yeke abuki lokuta okene kofuta mbongo na po ete moto aya kobimela ye témoin ya lokuta bamokondanaki ye lisusu kobakisela ye mibu miyike abimaki lokola moto moko a corrompre ndenge bino bato ya lopoto bolobaka asalaki mwa corruption mais na komitala makambo wana miso batali ete mwana mboka Bemba Gombo azali maboko polele nde bamolobaki ba akite ye cela veut dire na lingi koloba balongoli ye na bamikumba nyonso oyo baki nelaki ye mwana mboka azali lisusu atako ne loko moko te kasi esengeli kozela mwana mboka balobaki akofuta lomande waye ya misolo na motango oyo balobaki ya mboka ya bapaya pe balobaki bakopesa ye bomobimi waye kasi ezali na ba processus ndenge bilo bato ya lopoto bolobaka kasi lokola bana mboka bazalaki kaka kozela wana moyano lazali kozongisa mwana mboka Jean-Jacques Kisoki lolenge bana mboka basepelaki ete bazalaki ka kozela na minoko ya bapaya ete ba akite Bemba baloba ete Bemba azali lisusu ata na likambo moko te oyo bamindele bazali komo kangela ye batika ye kasi akofuta balomando wa ye nde bomonaki ndenge tobandaki na bilili lolenge kani bana mboka bamotombolanaki bana mboka bamosepelaki basepeli pona nini esengo ya bana mboka tolanda na ba interview mwana mboka Fali Matoko tela biso ba interview ya bato bongo sima toko zonga po to sukisa ABC One Television. ABC One.
botama na mbongo. Cause injuste. Bemba botama na mbongo. Cause injuste. Neza kimbongo. Mbeto na mbongo. Nala batika qui était. Pesa combien? Abo pesa combien? Milliardaire. Abanda ba Air Sali, Air Congo. Bemba botama na bokonzi na mbongo akufa na mbongo. Cause injuste yango ya longi. Ba pese de Chida toboyi yango. Bayaki na TV. Bakosuka na TV yango. Mwana mboka abimi. Mokolo mabele abimi. Esengo. Nasengi na bakongole nyoso. Ezala ya diaspora. Ezala bazana RDC partout. Bosepela. Mwana mboka ye. Makambo esili. Tosepela bonne année. Tosepela. Peuple congolais. Zala nesengo. Kolela lisusu te. Esili. Merci. Bemba zali belge, Bemba zali congolais. Papa na ye congolais, maman na ye congolaise. Abotami akoli na Congo, mwana Congo, aza belge te. Wana eza bangula, liloba ya pamba. Azoya, mokonzi ya mboka, Mandela. Déjà na Mandela ya Afrique, eza Bemba. Azoya pona bokonzi. Nyoso wana, lukuta. ABC1 Television. ABC1. Bandeko bolandi penza na bokebi bonso Jean-Jacques Soki yo ana omoni lolenge kanyo tuna ki motuna wayo pe na moya nole yo pambate bato bayike soki basepela ki boyoki bashege bamolobi bolandi ete bato bayike bamosepeli balobi Bemba azali Mandela ya mibale babenge Mandela ya mibale pambate balobi ete balembi na bango yango moni Jean-Jacques Soki bato bayike bamosepeli ozwi biyano boyo yango tozali koloba la bandeko ya biso ete lelo te sima ya lobi toko kita kokele koluka bato ya MNC ko tuna bango po tozali kozela ete bakata makambo ya suka pona kwa kite bakite toyeba soki bakofuta lomande ya bango misolo basengaki toyeba soki bakotika kasi na lombango na baetando eke bato bayike bakomi koloba ete mwana mboka Bemba Gombo akoki komozonga na mboka na ete po ete azali ata na tombisi moko te na lingala ezali bongo oyo bango balobi éligible. Cela veut dire azali atela li tombisi moko te oyo komema ye aya na ekolo wa ye po ete aya kotia mongoloto na komokoma tata mokonzi wa ekolo pamba te atutaki bato na maboka yango tozali kotuna bino bato oyo bozalaki bisika oyo mwana mboka Bemba Gombo amosalaki makambo yango eske na bosepeli ya bino eske na botombolani ya bino eske na bamaloba bayike oyo bolobi mwana mboka Bemba Gombo akomoya na Kinshasa akomocha mongoloto na yatake président de la République azali penza na botombolomi oyo bayimboka Kongo bakosepela na ye mituna yango wana Océan de la Presse amopesi bino pambate ezali komotambola ete mwana mboka Bemba Gombo akoki kolekane bonga ya tata mokonzi wa ekolo te pambate amotutaki bato na maboka soki ezali solo tozali komozela bino soki ezali leta moyini nde azali kaka kobebisa lokola se abebisi bato bayike amoni bobimi ya mwana mboka Bemba Gombo nde konyokola ye pour la 3e mandat te bino pe bato bokoyebisa biso kasi makao mosusu ezali kolekala awa na ngumba mboka Kinshasa pambate mwana mboka Joseph Kabila amoyokani na balie baye amosali pe ya ye parti wa ye bango pe bamoyanganaki mokolo mwa poso moleki tozali komotuna makambo wana nyonso mazali komosalama mwana mboka kone nanga ye moto asimbi makambo ya maponami bango bato ya seni bango bato bazali kotinda tata mokonzi wa ekolo pour la 3e mandat tata mokonzi wa ekolo kosala pe ya ye moyokani na bato ba parti politique mosusu po ete ye pe bapesi ye mongoloto ya komitia lisusu mandat tope bazali koluka kaka ke mboka Congo ekende na kobunga pamba te biso banso toyebi ete na 2006 tata mokonzi ekolo nde akitanaki na 2011 tata mokonzi nde akitanaki selo mobeko likonzi ya mboka la biso
oyo bino bato lopoto bolobi constitution mobeko likonzi ya mboka epesi ye atamba komoko teke ye amikoma na manda ya misato kasi tozali komoyeba te makambo bango bazali kosala ezali koutala mitu ya bango ezali koutala makanisi ya leta moyini to pe bato mosusu kasi mituna misusu eye balobi boye mwana mboka Bemba Gombo awa bamobimisi ye soki ezalaki politique ba occidentaux bango bamoyokani ete po ete babimisa mwana mboka Bemba Gombo po bango bamozwa lisusu biloko ya biso tozonga na bowumbu to pe batiki mwana mboka Bemba Gombo amobima po ete mboka Congo eya na kobika boccidentaux motuna yango wana nini bozali koluka sima ekolo Congo ata komisolo wa biso ezali komoleisa politique wa bino pe mbamboka la bino baike pona nini bokoki kolinga te ete ekolo oyo bozali kozwa biloko babango bozali komosalela yango bopesa pe ata tango moke mboka wana ebika mboka oyo tondi kita mboka oyo tondi bato ya mayele baike mboka oyo tozali na richesse plus de 39 au lieu de 49 hein? Lolenge eyebani 39 ezali awa na engumba mboka ya biso Congo pe 10 etikela bamboka mosusu kasi ba occidentaux nini bolingi na mboka oyo bobimisi Bemba po ete bino bomoyokani na ye yango botiki ye po ete tokozonga kaka la bowumbu to pe botiki ye ya solo la motema polele ke boakite ye Bemba azali na likambo te mituna epai wa bino mwana mboka Mosengo bato balobi ete yo sepeli te la boye ya Bemba yango tozali komozongisa yo soki na bonzambe omoni ete makambo wana ezali makambo malamu te tozali kosenga na yo pe to interpellaki conscience ya papa Waloma atika yo osala face na République démocratique du Congo pamba te atako na Biblia Moïse asalaki face na Pharaon atelemelaki ye cela veut dire epekisa miteke moto ya Nzambe moko a gouverné ekolo Congo na Nigeria président wa bango azali moko kosala diacre na kati ecclesia cela veut dire soki yo pe okite na kati ya Congo okobikisa biso po tozali moto la molimo po ozali moto la mosuni mituna yango wana na yango tozali kosenga ete na bino batu bokolanda émission boyano la biso na ba mituna po ete to sembo la peuple congolais po ete bana mboka baleli mingi bana mboka makila matangi bana mboka ba molembi boumbu balingi moto ya solo oya koya ko bimisa bango kati na boumbu balingi moto ya solo oya kolongola bango na pasi wana ndeta latina émission ya mokolo mwalelo to sela kibino pamba te boye ba maye mazali kolekala mitu ya bato na yango penza soki bosepelaki na émission ya mokolo mwalelo bopesa bongo merci na Fali Matoko mobali ya pembe oyo ya mokuse aleki taba na gu merci mingi penza na coordination ya Jimmy Boyembe Jimmy merci mingi na pasteur Didier Lompinga oyo azali bongo pare ya bemission bangai pe Jay oyo azali bongo directeur ya stratégique pe recherche ya cabinet wa biso bon rétablissement mbote na yo mama Blondine Petit poete yo penzo zali bongo mama ya solo oyo azali kosunga océan de la presse na pesi mbote mingi na Jean-Jacques Soki mbote na yo Jean-Jacques Soki mbote euti epai na ngai océan de la presse. Nous là on s'informe, on se cultive rien que pour vous informer. Sache-le, on est mieux qu'en face. Bye. Thank you.